Avant de faire ma vidéo, oyo, tu inga tout le baboy. Ma vidéo, oyo, tu zali koti à awa. Tu zali na yango tellement ébélé. Tu zali na ma vidéo, oyo, tellement ébélé. Ndenge tu zali yango na réseaux sociaux. Ndenge tu zali koti la yango. Mais ce qui biso tu zali koti yango beaucoup plus. Pour na mateya et pour l'andama na sima ya ma vidéo. C'est-à-dire, ma vidéo oyo ezali ko sala baisse na réseaux sociaux. Et si gani bazali ko finga Papa Simon Kimbangu likolo ya ma vidéo oyo. Et si gani bazali ko finga Lingomba likolo ya ma vidéo oyo. Et si gani ni oyo batu bazali ko tchola libota esantu. Et si gani ni oyo batu bazali même kotuka. Conseiller direct Papa Zako likolo ya ma vidéo oyo. Alors biso to zoueli ma vidéo oyo déjà na réseaux sociaux. Ndenge zali ko sala base na yango batu ndenge batiela ki yango. Parmi ma vidéo oyo misusu ezali bango moko batu oyo ba filmaki nde batie ba vidéo wana. Mususu pe ezali mutu a filmaki bango a profiter atie na nini na réseaux sociaux na ye ou bien na compte na ye ou bien na compte na ye ya Facebook et TikTok. Et biso tango tozali kokutana na yango nde tozali kolela. Omona ete makambo yango ezali nde boye. Nzoka nde bakimbangisi ya lolenge oyo pe bazalaka. Yango mona ki tozosala nini? Soki tokutani na video oyo ezali kofingisa Lingomba, toza kozwa yango tobombi yango na serveur na biso. Soki tokutani na video oyo ezali kofingisa papa, tozwi yango tobombi yango na serveur na biso. Soki tokutani na video oyo ezali kofingisa bamvola misatu, to ezali kofingisa Lingomba, to ezali kofingisa Papa Simon Kimbangu Papa Simon Kimbangu ya 21, tozali kozwa ba video wana nyonso tozali ko garder yango na serveur na biso. Yango bomoni cette fois-ci tolobaki net ba video oyo ya lolenge oyo ekomi ebele. Totali pe, tozeli pe, tomoni ete bambuta bazali komona yango ou bien bazali komona yango te. Et soki bazali komona yango, bambuta bazali koteya ou bien bazali koteya te. Soki bazali koteya, Papa Tracy azokaka mateya ou bien ayokaka mateya te. Yango moni to décider to lobi to meka kosala. Soki bambuta bateya kate, biso to profiter to teya na esika na bango. Et soki pe Papa Tracy ayokaka bambuta te eke bambuta bateyaka ye ayokaka mateya te, biso to ko profiter to teya ye de manière d'une autre peut-être akoki koyoka biso. Et soki pe azali na maîtrise ya makambo ya Lingomba te, biso to kolakisa ye po biso to teya maki epa ya bamvola misato, biso pe tozali koteya ma epa ya bapapa. Et tokoki kotika te mutu nyonso parce que obotami na libota ya Papa Simon Kimbangu osakana na Lingomba. Raison pour laquelle natina wana bandeko mususu bazali lelo na 26. Pourquoi? Parce que ils ont voulu faire oyo biso to mona ki ete ezali contraire na doctrine na biso, ezali contraire na makambo oyo ba papa batikaki. Et biso pe tozali ko veiller na likambo oyo ya Tata Simon Kimbangu. De fait que maye masalema ki pona bandeko na biso ya 26 e balukela lisusu biso te to e salamela biso lisusu mbala ya mibale te. J'espère que tu comprends ndenge to kokela na émission na biso. Mais pour te kota très profondément, to ko sepela tout d'abord. Totala ba vidéo oyo bambuta baya liboso. Papa apo pe afanda wana parce que papa apo azali moko ya batu oyo bazali ko jouer na côté média pour na ko valoir, pour na ko faire valoir likambo oyo ya comportement ya Papa Tracy par rapport ya ba dire na parce que nous avons des éléments oyo papa apo azali ko déclarer makambo ebele oyo ezali contraire na doctrine na biso, pe ezali contraire na ba mikanda na biso ya Lingomba. C'est parti avec Régie Total anano quelques vidéos. Il y a Bizaleli, il y a Papa Nabiso, Papa Tracy. Bongo na sima. Toko tuna bambuta mituna.
et nasima tokoluka ndenge nini ya koteya leki na biso mwana na biso et papa na biso na kombo ya Tracy. C'est parti avec Régie balancer les biso ba différentes sortes ya ba vidéo oyo tozali kokuta na réseaux sociaux ya bizaleli to comportement ya mwana na biso papa na biso ndeko na biso na kombo ya papa Tracy. Merci Régie.